Parfait. Parfait. Bokotisi ngai na conférence pour nani. Parfait, nasi na finga nani na famille na bino. Siko comment on qualifie ngake na finga na tala te bon na quartier na bino na finga nani na France place au vanda na Lyon na finga nani est-ce que Mario eza injure to eza qualification siko yo ozo kotela ye to ozo tiola ye Parfait. 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 Yo oza muluba oza muto ozalaka muta IDPS po ba pimelo poste ngo tomboka. Est-ce que yebi bonaka londa neve a Tshisekedi akitina délégation batuna Kinshasa baké dialogue ko expliquer biso qu'est-ce qui se passe? Ah bon? Ouais. Bonaka londa neve a Tshisekedi na délégation ya bandeko mususu baza déjà na Kinshasa baké dialogue. Na évité bino batuboza na ngambu kuna na France, Belgique, boy sabiso qu'est-ce qui se passe? Toza déjà en direct à Breaking News, nazo enregistré bino ko na Breaking News à pourquoi lelo. Première délégation batatiseke de Sibako bakei, bakeo bongisa nzela po ye mora kende. Mais entre-temps Kabila a bloqué l'élection Salamate, puis Roubaix-Roy a longoli vice-président ya Sénat a tiré pire petit na ya confiance. Dialogue au Salama, mais avec quel objectif? Bien sûr, Tozolo Mamali Kembe. Mamali Kembe. Tolobi dialogue au Salama mena objectif nini? Kabila a la présidente Tshisekedi a rejoint Imperium. Mouzé Kabila, Mouzé Erozala indépendant ndenge nini ba Rwandais bazotia ba pion na bango bato ba bonoyoke la bango.
Parfait. 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 Bokoti ici, président Mokia, Gabriel Mokia, Bokoti, parce que pour le moment, Moutazo Nimsa Kinshasa, c'est ça, Gabriel Mokia, Bokoti ici. Allô? Bokoti ici, Gabriel Mokia. Parfait, aussi, on me dit le tokona, bah, héros déjà. Mama Likembe, eza makambo mboka, eza makambo ya kotomboka te, tozoke na kimia, toluka kopesa solution na bandeko ebele bazolanda biso. Bazobenga président Mokia. Oh, président Mokia. Président Mokia. Allô? Boni kuna président. Ah, félicitations à Moussala Ozosala. Moussala Ozosala vraiment bana diaspora ba moni yango parce que tikali les sel kuna. Mais tozana basangwa ko yebso ke ndeko na biso na kombo ya Neve à Tshisekedi asa komi Kinshasa na délégation pour na dialogue. Bino bolobi dialogue mu colonie kuna parce que délégation à IDPCC komi Kinshasa. Président, l'Obama Kamamboka, Bossala Mama Likembe. Tokoti si président Mokia pour na Mamamboka, tokoti ete pour na bolingo na bino. Allô? Président Lobano Makamamboka occupé Mamou Likembete. Allô, président Mokia? Président Mokia, à vous la parole. Président Azobanga Kabila te mutazana ba armée tina minu abanga yo. Président ya solo komo banga Mama Likembe. Yo sali président Mokiani. Oza bon, likamute et comme ngonga ba congolais faut ba telema pe ba se soutenir tous à l'ensemble pour na robengana occupation na ba collabo parce que na Congo bazo boma Kabila zo freiner processus électoral pe à kotisi sous ba soldats rwandais au bazo boma na Congo pour y atika la présidence à la glissement a sombi pe lisusu ba opposant ebele bolobi ndeni. Allô?
Parfait. Parfait. Narobi mananga soki boza choté. Président Moki azolo ba souté, bino bolo ba souté, kaka mamali kembe mutao la galerie. Et pourtant awa tozana ngonga théâtre te tozana ngonga. Yo na yebi photo délivrer na femme de nuit ya femme de nuit ozala femme de nuit ya ba politicien. Bon, na kati bango bolimbisi parce que tous vraiment en pleine breaking news, mais avant to kota na breaking news to landana no basango oyo toyoka ndengo ndeko na biso prêtre Chirek asali élément na ye parce que na Kinshasa kuna iza kobarde se kobarde ezali mawa mingi donc eza mawa mingi tozolanda prêtre na biso Chirek bongo tozongela bino na masolo ya Congo ndenge makambo ezoleka na Congo bolimbisa parce que ntango tosalaka oyo babema yango la conférence des fois en blague c'est entre frères et sœurs mais ezalaka alors ezalaki mukeba na frère na ye ndenge basekisaka bato donc ezali ke kobebisa masolo ya dialogue tozoyeba te dialogue wana ekoprofite na nani na ntango oyo Kabila azoboma Kabila azosala mabe panique et chaos général na PPRD le PPRD en voie d'explosion na ngonga oyo na PPRD eza panique générale mwana na mwana bendela bendana pe bakomi pembeni s'exploser parce que bayebi te sur quel sein se vouer moto ya bana ya mvuluzi moto ya bakombatant ezosikisa bango na niveau moko okosakana te ekomi place mingi. Alors na tongo alelo na ngonga oyo bakongolais faut tozala uni tout barrer l'occupation rwandaise pe tout chasser l'occupation pe bakolabo ndenge toutai koloba Bonaka Londa neveu ya Tshisekedi a commis déjà na Kinshasa depuis le 31 pour na kozela dialogue na Kabila to éviter pour nani ba apprécier pe to éviter dialogue ngo ekobanda mokoloni Mose Kabila a yebisaka biso que la guerre sera longue et populaire maloba ya mowei na biso ba Congo biso ba oyo toza ba Congo tu respectera beaucoup plus maloba momoi même na Bible tu parlera sur testament il y a Jésus-Christ oya kufaki ya sekui oya lobaki yango tozolanda mowe alobaki la guerre sera longue et populaire tozomona vraiment que guerre ya Congo Rwanda Burundi na Uganda ekozala longue et populaire kozala longue c'est ça plus de 19 ans et ko ça misiko comme populaire et sokota na cesse tokeba parce que eza mami na bana o bakangaki 1300 enfants o bazwaki ba visa o ba adopté bango bana ba congolais fallait ba ya ba pays Europe ba libérer kaka 69 pamba to éviter pona nini ba libérer kaka 69 ba miso batikali to éviter ekozala ndeni peuple mokonzi
et kabwani en deux groupes to éviter ezaka à faire le contrôle to ezali bazo la slogan ndenge eyebani. Alors eza pas mingi pe mawa makambo ezoleka na mboka oyo bana mboka bayebi. Tolobaki ete Kinshasa continue à plairer ces Rwandais. Kabila azolela ba garde na ye na butu alobi 35 mosusu baliaki lisusu pao. Comme d'habitude le boko à droite ezokata na toyebi te nani azosalaka makambo oyo epesi Kabila liboma yango a sali kenine azo bloquer processus électoral parce que article 70 ezoba président de la République akolongwa kaka soka sali passation ya pouvoir na président oyo akomi. Aussi longtemps élection salamité ye moya sa pe passation pouvoir elate donc glissement yango wana tozosenga bana Congo biso nyonso tu totelema lokola moto moko po ete likambo oyo esila. Balingi batia mutu oyo akosilisa moto ya komba, c'est-à-dire bakomi na ngonga oyo ke komba ezo nyokola bango komba esali musala munene. Félicitations à travers le monde partout vous êtes. Bao babimaki na Canada, bao babimaki na France, na Belgique, na États-Unis, na Suède, na Luxembourg, na Angleterre, esika makambo banda Manchester, Londres, bao babima na Glasgow, na Irlande, boza ebele place bobima na Pays-Bas, bokenda na ba Luxembourg, bokenda na France, na wapi, na Maroc, na Afrique du Sud, bozalaki ebele lokola ba fourmi bobimaki po na koloba ras-de-bol na ndenge Kabila azo continuer ko boma ba Congolais, na ndenge Kabila azo continuer ko sala nini o ba bengaka likopa na ye na ba Rwandais ya kobebisa mboka. Alors ba zo sala siko ke génération oyo epema parce que balingi batia mutu moko oyo akoya ko boma moto na ba combattant yango na ozomona ba groupe nyonso tu oyo ezokumisa Katumbi oyo ezokumisa boye za ba groupe photos deal nango mabe parce que bazali ba collabo oyo bazozwa mbongo po baboma moto ya ba combattant. Tala premier combattant ya Congo eza Lumumba banda kufa ti lelo plus de 55 ans oyo ya kufa ou 54 ans kufa po biso to akola muka ça nous a pris 50 ans donc eza génération mobimba. Alors bazolinga sous génération oyo tokomi na ba 35 ti ba misu ba na 70 ans soki ba kufi bano babotami awa bano babotami na libanda bakoyeba te eloko moko te bana wana bakoyeba morphologie ya un Rwandais tuti na un Rwandais utu te. Alors bana wana bakoyeba te ki eru tuti ki kisa mwana mulenge yango bazolinga ba freiner biso batia président moko à la Poutine oyo akoya ko gérer 5 ans po baboma moto ba Congolais après bozobe continuer mboke kende. Donc biloko wana foto tele melango tala tozali génération ya bana mvulunzi génération ya ba oyo ba telemeli mboka génération wana oyo ba bundeli mboka esengeli toyebango. Musée alobaka que la guerre sera longue et populaire tokomi na ngonga oyo la guerre eza déjà longue mais comme na tango ekoma populaire balingi basilisa bana bilaka tout po Congo ekende. Kabila atie ba commissaires généraux pour bapanza Congo. Donc tout ça la soulèvement populaire pour tout stopper balkanisation ya mboka na biso. Soko tali bien tango Kabila a sali démembrement à Congo a tié ba commissaires généraux a madi déjà qu'on y a ta constitution en mboka parce que constitution en mboka ezo senga ba province est à la dirigée par ba gouverneur et non par des commissaires généraux ou bien des directeurs généraux. Ceux qui a tié ba commissaires généraux ezali bongo mawa mingi ezali ko nyokwama pe ko sala mabe ezali ba payatu baza esika moko bazo travailler sous ordre ya Kagame na Kabila bazo sala business na bango. Alors que rapport Garrington ezo funda commandant Hippo officier rwandais a sala crime contre l'humanité. Commandant Hippo n'est autre que muto bozo benga lelo Joseph Kabila o ayiba identité congolaise pe amikotsa na famille ya musée. Et pourtant azali touti de père et de mère a memi Jeannette o azali mama leki na ye azali ndeko mama na ye akomisa ye ndipasa na ye po ba koyiba nkita ya Congo. Alors Kabila a signé que Congo ekopesa Rwanda mabele eza ba preuve que azala jamais congolais
Et le fait que Aboma Kabila le père ou Abokolaye, Aboma Jeannette Kabila, Bana Kabila, ba vrai Kabila baza éparpillé, et ça sous preuve voyez ça nous kaza congolais kaza rwandais, pe lisusu azo travailler le fait que à côté ça ba rwandais namboka na biso, ko so ba mboka na biso ko so mabele na biso, ko infiltrer biso na kati armée et là que azali congolais. Alors, Bochab na côté à Kinshasa, ceux qui Bochab azo se comporter le la gangster, a humilié Kalev, Oyo, Azali Bongo, ceux qui vice-président, et ceux qui vice-premier ministre à Congo, cela prouve que le début de sa descente à l'affaire a commencé. Tant que Kalev ou Azali, Dieu le fils, Yogise Soni na Bochab oazo se comporter na Kinshasa comme gangster parce que ceux qui osent vivre na ba gangster, ceux qui osent vivre na ba criminel, yo peut se comporter le la bango et comme Mawamini. Na côté il y a Kinshasa toujours José Makila a azali traître toujours c'est la soki opposition dynamique eza solo soki baza sérieux il faut Camerena Makila ba virer bango parce que baza ba traître. Makila a outre ça la ko trahir combat, ko trahir idéologie opposition, à faire nommer un de son grand complice, son ami comme commissaire général, il y a nouvelle sud Ubangi. Donc Makila azali mutu alobi azana opposition na coopérera na Kabila aliaka mbonga Kabila parce que les nouveaux commissaires généraux il y a nous si Ubangi Makila mutapesi passe pour batia ekuna. Alors si l'opposition dynamique et Zali trop sérieux, Makila na Kamere doivent être virés parce qu'ils sont des traîtres. Évariste Bochab a comme gangster et Salarabongo ceux qui osent vivre na ba génocidaire, il faut se comporter neti bango. Na Lubumbashi ba chauffeur ba koma ko tambola na ba allumette na ba bidon essence ceux qui ont meki ko sala ndengwana ba tie moto mais to kopesa bango conseil ezali déjà bombe monene ko tambola naissance na pétrole na allumette aux amalam baba na ko attaquer ba soldats rwandais au baza kuna Kabila ko sila na moko na moko. Alors na niveau CENI ba biso ki Roubert ou les Rwandais impose son candidat Normer Kuntitima comme vice-président CENI. Alors multiplication ya baka ya tuerie na Lubero et salami na Lubero babomi au moins plus de 5000 Congolais oyo l'état a lobelaka eloko moko donc ezali mawa mingi pona makambo ezoleka na Congo esengeli totelema tobunda parce que Bible ezoloba na tango ya suka bato ebele kozala bongo corrompi bolingo ya les uns vers les autres et kozala diminuer bato bakolinga liloba mais bakozala na mokusa liloba mais bakopona ba fanatique bakopona bato ya mitema mabe bakopona ba pasteur supu bateya bango sango malamu oyo bango balingi. Donc touti koloba ngongango biso ba congolais esengeli totelema mpona kolibere mboka po ete bato ebele bazana mboka wana bazali bongo ba traître bazali ba ennemi ya Congo ngongango yango ya kolibere mboka. Donc tolobaki panique pe chaos général na PPRD. Les PPRD en voie d'explosion. Kabila a bloqué le processus il y a l'élection parce que Azoninga a utilisé article 70. Or que kaka na constitution na bisowana article 72 zoloba pour mutazala président à Congo il faut avoir des pères et des mères congolais. Et c'est Kabila, Roubero, Kamere na Moïse Katumbi, est-ce que bazali de pères et de mères congolais? Ceux qui bazali de pères et de mères congolais tena bakengo. Pourquoi bakengo peut sa candidature na magistrature suprême, c'est-à-dire ezali ba loisir pe ezali ba aventure o ezo salama. Alors na ba nyoki breaking news na sotolobi bato ebele na tango ya Noé. Tango Noé azote bango 100 ans ces grands prédicateurs ba okota na masuwa na bateau ya Noé bazali koboya kokele na bateau ya Noé bakanisaki ba pinir Noé bakanisaki ba kotiola Noé ba koseka Noé ke na bateau na ye bazaka ka Noé na mwasi na ye.
Mais après 40 ans, 40 jours, 40 nuits, il y a pluie. Noé, et puis ça qui est mamie, comme on a bateau, aboye kokota na masuwa, ko flotter likolo ya mai, pour bakufa ki likolo ya mai. Pe bakufi, bakei, Noé a regretté ki mingi, ndenge suka na bango esalamaki. La fin justifie les moyens. Tozo mona ndenge ezo suki la bino mabe. Boko lelaka mingi na monoko mboka, ndenge ba yemboka ba boko lela na bouche de village. Et vous allez mama mingi parce que bino moko bozo ke ndoko lokama na bisika oyo batu ba yibi nzambe te. Lorsque l'argent et le pouvoir poussent l'homme à l'arrogance, la maladie ou la mort viennent lui rappeler d'où il vient et où il va. Breaking news était à moko na kati na bino. Alors pona suka to sukisaka na nzembo ya ndeko na biso la kwanzila oyo azo rappeler biso makambo ebele ezoyeka na Congo oyo esengeli na tango nyonso tobetaka yango toyebake kolomboka ayebaka nini azosala, kolomboka abundelaka mboka na ye, kolomboka alingaka mboka na ye, kolomboka akendaka tina suka totika makambo oyo ezanga tina tobundela mboka tolinga mboka parce que na ngonga oyo toza na posa ya unité, toza na posa tozala bomoko, toza na posa tosikola mboka parce que mboka eza na maboko ya bapaya ezosenga yo nanga tozwa décision moko ya makasi ya kobunda. Alors tomonaki opposition dynamique esali déclaration grave, tomoni pe Kyungu asali déclaration grave ya kolobake abunda na ba dictateur akoma camarade à Mobutu, Mobutu abangisa ete petit Rwandais moko ayaki na ba bot ya ba ngombe akoki kobangisa ete ba déclaration bongo za malamu to suka kana ba déclaration te mais to kene tina suka ya kosukisa petit Rwandais wana kozongisa ye na Rwanda. Alors tomoni IDPS bazozonga mbangu na Congo pour kende dialogue, soki dialogue wana et pesi victoire te, je crois que batebele carrière na bango aussi la place wana pe barolelaka na monoko mboka na buzo banyoso basali contre mboka na biso. Alors biso bana Congo esengeli toza na bomoko tolinga mboka na biso to sepela to tambola na bango po tozali ba congolais to bunda pona mboka na biso. Lwa kwanzila kolomboka. Kolomboka lamuka bundela mboka na yo. Malade etondi na mboka litumbesi la kate. Le chemin de la vie, c'est de passer de l'ignorance à la connaissance, de l'obscurité à la lumière, de l'inaccomplissité à l'accompli, de l'inconscience à la conscience et de la peur à l'amour. De l'inaccompli à la complicité, de l'inconscience à la conscience et de la peur à l'amour. Breaking news! Chelsea Mananga, Nzambe Nanga Batela yo. Félicité Chelsea Songo. Bye bye!